passage. Et on a besoin d'un escalier. On a besoin d'un bâtiment qu'on a besoin de commencer à tomber. Alléluia. Alléluia. Tokomi na tango oyo tokoyebisa mayebisi. Ba majorité nyonso sima ya mayangani bakende te responsable na bango à cause de la bango. Pour na kitu oyo moi eloko balengilaki lokola ekokaki te moyen tomona yango ezali te peut-être bana na nsima nde toyebana komona bango. Alléluia. Mala nsima tokosangana na EEC on n'est pas un pasteur Zao Moïse. Amen. Le lot sangani pa na biso para na sima to sala kuna na chikapa. Amen. Alors awa na bosenga pe na bandeko passage na évangéliste bayeba na kotikala kuna makambo etali lingoba. Amen. Ba passage yaka okakisa losambo pona suka losambo na biso. Moko ya moko. Lokangi misuko na mabonde. Bon. Tokobonde. Bona zesa zeyo baponi ya zesa za liboso ya basa zenyoso na ze kitalo ya Salomo. Seigneur nangai Seigneur yo moko muni po balobaka te balandaka bango opona kobinyela yo ngepe na bineli yo oyo lelo ezaki suka ezaki nde compétition mais nyonso napesi na yo yo moko moni yo moko mpe omoni te oyo nasengaki yo ekosaleka mais eloko tokoboya awa injustice ezalaka te mingi ya koloba te nasuki ope bongo nakomona yo moko Seigneur. Amen. Alléluia. Otambola na kolo kolo yeba na kobomba bino alengela pe transport pona bino. Amen. Tokutani na mayangani na mbasima kolo apambola bino. Topesani shalom pona suka na losambo. Shalom. 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 Oh papa ça c'est bien yo. Ça pour moni atimo de sama kuna na mbongo yo yo bigna za grand partenaire kata église. On appelle ça pour la offrande et tout ça. Mais pasteur ngo recevoir bon monter en baki. Na bisa yo. Que bani au sala. Bon gango j'ai montani. 40 000 francs congolais. C'est 40. 40. Oh pesa tala oyebi. Toi ça kabino liboso ya kokoma na pasteur eleke pe na basaze. Po ayo ke la kange mingi. Yo koyebisa basaze yo mususu te. Nge maoko na yebi oyebi moli motango ekomelaka na ye azalaka na baswa mosusu oyo ekobosonisa ye te yo je donateur. Non yebisa te. Kolelateur. Kolelateur lokola komi na maboko na ngai ye akozwa nzambe asadwi kitisa motema nzambe apambola yo. Merci pour le message. Merci. Bonjour papa Sra. Nyonso tosololaki na yo na losambo oyo yo opesaki nzambe ayoki yango biloko oyo ye ngai mawumu na ye atindi ngai na ya epai ya mondimi na ye simba papa Sra nyonso yanga yayo ebele boye oyo ce n'est que le début
nzambe abandi kosala nano kosala na ebandeli na ye oyo eza jeunesse ya bakado te. Merci papa sage. Église etindeli ngai ya passage te oyo eza église te yo oyebi bato oyo basalisaka bato babengaka bango nini badonateur oyo basalisaka bato etali leta te etali obe moto basangani bia moto alingi asalisa moto babengaka ye nini ezalaka ONG. Voilà, mais oyo ezali ONG te oyo ezali ONP, organisation non paroissiale. Pasteur ayebi te moto moko ayebi te mais ngai moko na volonté na ngai na bolingo ya mondimi. Merci papa sage. Merci obena ye moko kolo. Yatala ndao kasi. Tiens. Bon, ozala susu de la zete hein. Nzambe nyonso ozosala bato bazosalisa ngai nzambe eza mabe te mpe mini bongola azokumisa nga ntango nyonso na ya kitoko nzambe eza mabe te mokili mombazoba na ya kitoko papa eya mabe te papa okopesanga mosungi na ngai te nzambe na ngai mpona nini kaka nazalaka boye ngai seigneur nyonso nge nazali kosala napesi ye azali kosenga mosungi nge nasungi ye te nasala nini namipesa nyonso ndenge nini nayaki te nge nazala mosungi azali kosala susu kosenga mosusu o seigneur na ngai namonaki te nasi nakomi na libongo te nakota na masuwa mosungi mosusu ye azali Papa sage. Ouais. Pardon papa sage. Nalina comprendre. Au juste ezani papa sage. Eyali bolingo ya saze na mondimi na ye bolingo ya kolo nzambe. Papa sage mais yo ozolobaka na ba parabole na ba obi que nazo comprendre l'autre. Nalingi ozala clair papa sage. Nazala clair ndenge nini yo ozali kosenga kuna mosungi oyo nge nasali ezali lisungi te oyo kodekuraze moto koankuraze moto mosungi azalaka ndenge nini oyo ayelaka moto likambo kosalisa ye papa sage mais eza mabe te ngai alingi nde na comprendre eza mabe te yo ozoloba kaka boye naza mpe mwana moke fo yo ozokasi ondenga na moko nalanga moko te mpona comprendre mambo ebelebele wana explike nga clairement likambo eza bo olobi yo ozoloba kaka boye elakisi nini donc yo ozali na mwana moke ntango ozalaki na évangile ozalaki mokolo sikoyo ntango ekomi ngai naye kosunga yo olobi ke yo okomi mwana moke nalingi naloba boye na sagesse na ngai ndenge mokanda ya bolingo ya nzambe ezali koloba yo ozali nani naza mondimi na église te ozali nini zale na yo naza mwasi bon ngai nazali nani oza papa sage nazali papa sage mwasi ya président babengaka ye nini mama président est-ce que ndenge nga mpe nalingi lokola nge nazali sage yo bakoki kobenga yo sagesse te donc so na comprendre bien elingi oloba bongo bongo eloba lisusu nini sage na sagesse papa sage boye mpena soki paster ayoki tana o décalage ya age oyo eza ngai na yo biso mbali ozomona te ke okopesa bien te ndingo mpe ondima makambo wana te papa sage yo oza mokolo ngai aza mwana moke décalage ya age wana ezolobela eloko te vraiment décalage na bolingo décalage ezalaka ndenge totelemi awa tozali na basentimetre boye décalage ezali wapi ye paster aboya ye paster soki biso tokeye kuna te ya kopambola mariage ndenge nini na mariage ntango bapambolaka na bapaster batunaka kaka
pour le bonheur et pour le pire. Bah, tout n'a qu'à pour le décalage pour la mini AGT. Aussi, il y a un mariage, il y a un décalage. D'accord? Pour continuer à se faire. Merci, papa. Maman, ça c'est. Chikoi, donc yo, comme il boy. La lingi, vous allez encadrer. Nous n'avons pas encadrer. Hein? On met un peu de pouce à l'épée. Miss Noël, comme on veut Miss, ça c'est. Ça c'est. Bon, ça va d'accord. Hein? Ça c'est. Ça va toujours ça. Soyez sages. Hein? Soyez sages. Tant qu'on met ma cantique, tant qu'on met ma livre, il y a Salomon. Hein? Je peux. Voilà, ça c'est pas dit. Allô, ne quittez pas. Allô. Ah. Vous venez la suite, hein? Non, nazali na réunion mwana yamba à Paris ça a été. J'ai mukeka ya pamba na suite au peta. Non, est-ce qu'on René sina la nzela? Bonga pena nuko bengo na portable na moko atako ntima. Hein? Na bengo na cabine ne réunion musale sili. Siko yo mutu na solo na ozana wapi? Ozapi? Gabi na besoin na yoti. Non, oui bien que ceux qui n'aient pas na yo, ceux qui nous veillent, ceux qui nous ngai, natala TV, natala ceux qui ba radio tout ça, hein? Encore yo ça visa lola. Obi nini? Ah. Donc on a tchako à l'est. Ah. Tika makampamba anako. Ngana za besoin na oya. Chérie, na tout na yo, hein? Siko boy nonga. Le baso boy ngana yeba. Yo to le bezanga te. Menga na besoin na yo, oya lelo sikoyo, lobite sikoyo. Bon, na la tante na lobi na pourquoi? Lolo na lobi na roya lobi na pourquoi na la tante. Ngai mina za besoin no sikoyo. Bon, ça va. Na zo sikoyo. Chérie, tu sais que je t'aime? Ah, bisous. Ça va, merci. Nakweleli nzambe nanguya yonde nzambe nelia kitisa moto na yo papa bangu na basambwa yawe kumama yozali elongo nanga ye nakumisi yo nzambe nanga kumbama na yo mokonzi nanga Yesu yawe kumbama Mopesine ya no solo yaya mokota yake pai na yo bongo azonga maboko pamba Yesu kumama yeye awe kumama nzambe na ngaye kumama papa na ngaye kumama Yesu yeye yawe kumama Yawe kumama Yesu
papa lelo na kolala te lelo na kolala te nzambe na ngai papa soko ya nini na kolala te nzambe tio ko yana na ngai bongo na kolala o nkolo na ngai yango inomo tato yo ekomi obali nini olala nini ozwi fungolo okoteli awapi oyibi yango bien ke bosana fungolo okwesa fungolo na moto nazwi mofungola wana lokote fungola ngo na fungolo ndongo nani se reposer nazo bano la likala moka tu me dérange et yoko yoko la na yoko yoko nga ba problème na le gros problème kende etika miki ba koluka ngai tato moi soma sena ngade yo bien bien za ba problème très sérieux niveau ndako parce que tu moi ba charge makambo ya ba conteneur ba sapato na yeba se reposer ozo la musanga ozo déranger ngai siko olala awa po bato lepango bamona bakolesa mondima banzo yo koma kolala bamonaki ndongo bimaki na ndako nanga bongo te la bia si bato amoni ke na bina ndako na yo mo mabanzo za awa za nini nalobi bima kende mobali ya bato bon ngalola ko mobali ya bato nalobi bima kende ma lolango okosesanga makasi te bima na ndako te nakobima mpe nakobima te okosesanga makasi te po se nakomotelenga na boza likolo na yo nalobi bima kende moto apesa garantie ya ndako eza ngai bon nafuta mbongo moi je prends mon argent nafuti mbongo ozobanga lelo opesa garantie mema kende te lata basapatu olesanga makasi te lolango olesanga makasi te bima oye na coopération opesi so eloko mobengana ngai omonaka pamba ya misi na yo te oliaka mbongo na ngai yo oliaka mbongo te oliaka yango te babia malaki wana bambongo masumu merci c'est comme ça nalobi bima okuto awa ne faut pas crier ne faut oganga oganga te bima eza pasi nabi zelaka lolongo eza pasi na moza nabi bima mema botuku na nyonso mema kende nango mema nyonso kende nango bima lolongo azokomba ngai bima mema salite na nyonso kende lolo malembe bima azali bima le monde est petit tu vas faire ça on fout dans la émission bima nga ndenge ja baza pona na longo za kozanga moyo mobali ya bato bima amarisi mema botuku no mema kende nango bima bongo masumu bima moyibi mwana bato bima moyibi mbongo masumu nga navandi nauti kobonza mobali na ngai kuna ayiba ya nganzami na kiti mpo mobali na ngai kokuta abebiselanga makambo nanga sia kolo nayelaki batelevizio te nayelaki baradio te papa na ngai nzambe nayaki libala yango nzambe na ngai yo oza nzambe oyo asalaka papa nalingi oyo yanola ngai kolo na Jérémie 33 chapitre 1 yo lobi ke belela ngai nakolakisa oyo nyonso te bomama oyo oyebi te kolo esika mobali na ngai ezali nzambe yo moko tushe ye papa zongisa ye na ndako o nzambe na ngai papa yo nde moto opesaki nga libala kolo na ngai na beleli yo papa mokili ekotuna te nzambe na ngai ezali wapi
Oh nzambe papa yo zali nzambo ya nela kankolo na ngai papa na ke ko arracher esprit mobile na ngai nzambe na ke ko arracher esprit mobile na ngai papa na telemele esprit nyonso o elati mobile na ngai nzambe oh nzambe papa sala nzambe sala yo zali nzambe leli yo zali nzambe lelonga papa kolo na ngai papa na pamboli yo oh nzambe malamu papa sa ekati leli tango lia belela yo kitaki moto nzambe na mena zo bela siko na mobile na ngai nzambe sala yo zali nzambo ya nela ka oh mon dieu papa na pamboli commission nzambe na commission nzambe nanga papa na pesi yo merci yo zali nzambo ya nanga papa nzambe na ndimiko yo kuma bondeli nanga na ndimiko yo kuma bondeli nanga papa o zo lo kumpo tuzali nzambe pambola mano mo zali sibiko na sti o mko papa na lobi bongo amen 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 mama amen na ba kombo na ngai ti ezati makambo na yo so la prière ndenge na yo ezati so makambo na ngai kombo na ngo tia kata prière ni mona po so akizinga pa nzambe oza façon nini mais sans fin et puis ensuite tourne à nini hein tourne à nini olala te hein nalobaki déjà ke lelo nakolala te lelo nakolala te po nzambe alakisa nga ndenge mobali na nga akendeke na zandu nga nayebi te ndenge mobali na nga akende kobimisa bacontener ngai moko mwasi nde na ndako nayebi te nakolala te nalingi dérangement te oui sasa yango kosambela ngo oyo oyebi kolimbisa te moninga asali mabe limbisa ezala motema kolimbisa c'est ça que Dieu nous demande eza te soki obondeli osali babeye so niti te ifoza motema kolimbisa mabanzo moi je suis dans la chambre nabi naza na chambre nazobana otalanga nalobi nakolala te likambo nini nalingi dérangement te papa pardon nalingi dérangement te tika ngai tala se mabanzo moni mabanzo aza motema kolimbisa oza motema kaito kaika motema mozo kolimbisa te fo libe motema te nzambe yoka motema moto ayebi kolimbisa nalimbisi yo me nakolala te moi je ne peux rien moi lelo nde tozokebo soki mbongo eza te amwasi ala azopesa mbongo akimisa tozopesa mbongo te vraiment ngai nakoloba kutu te ndenge tozokoma lelo akoyeba ngai bino ku bozoloba mingi nini nga mobali na ngai alobaki lelo nakoki kozonga mabongo pamba te soki mbongo eza te bozoba no pour ye tokende kaka tokoma esika apres nde bozoba mingi boye akoki okima biso mpe tozangi ye kaka tokende okendela ye kakokende mbongo lelo nde mbongo Mama Zando, mama Mbongo, oui ton boy, hein, sans boy. Vous mettez, hein, mais non, bah c'est quoi maman? Ah, tu es maman, mais la quitte. Biso va déléguer sur la Zando. Tu es revenu à vérifier bon, maman, papa, non, tu es maman, mais la quitte. Oh, problème. nga kutu nakoloba mingi te nakoki koboma libala na ngai te mpona makambo mbongo nakoloba lisusu mingi te mama mama na ngai basa Kinshasa bapesi epela kombo grand pays mais nga azo comprendre bino te bino vraiment au juste problème eza nini hein ce problème ya papa est-ce que oyeba sero papa bebungaki na Zando ngai mwa mbala na soki nani wagenya wana ayelaka ngai coopération awa o mondimi na bango soki lolango aza na bamapapa eyeki ya contener nga mpe nakenda kuna batekelaka mapapa na bango cash après avoir kosomba contener nyonso ntango esikalaki bamapapa mike mikele oluka bata moyenne 0 nde nakenda bino na société bosisa contener wana mais nga moko nani aza victime parce que bamapapa babotola ngai mpe bayebi eza ya moyibi est ce que boyebi yango te kenga babotolanga biso toyebi bango te biso toyebi nde yo parce que topesa mbongo mpa na yo topesa mbongo mpa na bango te oluka biso solution na biso parce que biso topesa mbongo mpa na yo bango te topesa mpa na bango mpa na yo toyebi bango te
Mais problème est là, tu as comme boutique là, temps. Boutique là, temps, on peut 3 jours. Nga moko na kende kuna makamu nyoso wa kuta na kuna na oya ko yebisa bino boutique là temps. Le roi yo lobby, tu peux ça 3 jours. Tu peux ça temps, au lieu que les sombo na biso, on pas de sombo les autres si là parce que biso aussi to lembi. Le argent du pose mo na la tête, to lembi au pire. Mbongo nde kama mbongo na soba ya mbongo. Mbele na kuta bai na zongo mabongo pamte mbongo. Mama na ngai, otande lokuta boye. Boka musanga. Boka musanga penza. Nyozo rapona aider bino. Binga kutu mutu naza perdante na ba conteneur na nga ba yibinga. Bino bata moyenne 0 boza okanga na kata le part na nga. Et a passé na regretter penza. Eza nde erreur na nga moko. Bela nga pena makam na bango mbongo sia. Évangéliste, bonjour maman. Bonjour. Nalobi, mikolo na kuma mono kaka tongo awa. Tipo. Tongo awa. Tipo. Boni kuna na steli, musala kuna ezate. Te maman, musala eza. Ah, kasi musala ezali bongo yo awa. Bon, papa mutalobaki na ngana yapo na recyclage. Recyclage? Recyclage yango ye moko azate. Neti siko banda bima itongo. Recyclage yango siko ndeni. Te maman, alobaki tokosala na basage. Basage nini? Nzako mponda na MK. Antuka makamwa lingomba na bino na bandimi na bino. Bon, likamnanga na loba. Antuka na sepela ite na geste osalaki. Na lambi biloko, na telo biloko. Junior a webi sanga ki oliaki biloko wana te. Webi ki na sepela ki na eloko wana te. Mama pasteur. Bible eza koloba ya biso ete esengo na moto oyo azali koleisa basali na nzambe mama. Na boyaki biloko te nazalaki na jeune mama. Junior na eba ninga koloba te mama na ngai. Nakoko boya biloko te. Po bino na lingomba na bino na bandimi na bino, mabe na bino emelamaka. Mwali kamuke na kosala kaka mama pase mtu mabe, mama pase mtu mabe. Yango na kuma otala bino na bandimi na bino kama modèle oyo. Mama, lelo nga soki na komi boye, ezali yo na papa pasteur. Mama anga nazalaka kuna te lobe ezali bango ngai te mama na ngai. Malam. Junior eh? Junior. Mama. Ngai na komo tinet. Bikamba mo loba ito solo la. Yo zoke, tuki kana mo yesu bani. Okay. Evanja, oyaki? Mama. Bon, mengana bisayo papa za azate abimaki banda tongo azate bon kendeka ntango ozongo na oyebisa yo nalobi obandinga banda lobi mama naza makambo koyebisa yo siko ngai yo natelemi na moi boye po oyebisanga makambo komi oyebisanga susu okoyebisanga elobi oh mère nabikende ntango ozongo na otya na ta mère en tout cas eza mawa eloko esalaka oyo wana kibomwana na kozanga leki na nsima bona azoya Chérie nanga Evanja kuni banga papa sel suka mimi nafiki papa azate mama zato kuni beko Evanja ça posé de oh c'est na ngai Jésus kana Seigneur na ngai Jésus bon parce que moi non Vous nous avez fait vous nous compter la comment Jésus vous pouvez ni quoi Seigneur il faut que laisse pas oh yaka na simeza okama yaka oh na simeza okama tu rentres de la wada ah te vous savez ni na encore ah Seigneur Jésus
toke bon omoni mbaleleki bokokaki nzembo wana te bozozwa yango me bozozwa yango bien te bozolanda ok sikoyo tokorepete biso nyonso boza prêt bon yesu budingo yesu budingo yesu budingo yesu budingo hein allez katapa ma yesu bolingo yesu bolingo yesu bolingo yesu bolingo yo oh zana choral oyo eza orchestre charme olanda note musicale yesu bolingo lembeshi moke oladisi matisi le pasteur wangi wana yokozoloba yesu bolingo yesu bolingo tonalité ya monoko ya mbuka na ngai vous chantez bolingo allez yesu bolingo de yesu bolingo yesu bolingo yesu bolingo yesu bolingo allez sikoyo bokote na hey ok 2 3 ma pakata ma toke ya brital boy brital te hey lokolo zobang bon charme toujours to tsape maboko kaso tuna c'est le mot fouté en dehors de l'orchestre on va dans un touriste allez allez 1 2 3 pakata ngana sana lente bazusi na ngai na banjima butikala korepete iloko wana ya ilala penza ilali bozoyoka ngai nazo soki nayoki yango malamu te eza nzembo ya adoration bozoyoka bon c'est ça bino nyonso boyoki ndeti bato soko olobi na moto nao te eza chef de orchestre ndenge na bandos albume bosi tosali emoni claire te sikoyo mpe torepete ebibale claire eza kaka nde omoni mpona mutu nanga nani wana paster ozoba mutu nanga mutu ya nzambe yo ozoba makambo ya boye kwani yo na lobongwani te koma yo olobana na boye mpona bato bana biso banga makambo ya bongwana eya bato bana biso albume bosi tosali tomoni claire te moya mibale mpe tosala tomona claire te frère vanda calme nzambe akosala awa nzambe akosala oyo ya mosala nzambe vanda calme yo kasi orchestre nini so yoko na baage oyo biso tokomi nango orchestre nini yoko ezaka 3 orchestre awa na kisasa na mokili orchestre ya mokili 3 kaka ya 4e donc ekuti azodiembela kodiembela oyo ezofuta bien oyo bazoyemba bien esili mais yo awa oza bien oloba kaka jésus kaka awa donc na orchestre oyo namemi yo mo oza bien comment yo oloba bokwani olingi ozonga na orchestre akala la gete na sosoliso orchestre ni yoko di tika makambo wana etange nga na chef komeka suku oloba ndenge wana te ozo comprendre na mokonzi awa tala nga aza mokonzi awa tala frère tia nano nzembo wana tia nzembo wana mokili etondi mabe moninga yaka na yesu akokangola yo mokili etondi mabe moninga yaka na yesu akokangola yo yolele 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 Esaú atekaka bokulutu likolo ya biloko akolia keba okoya kozanga lola
basukwanga tembele lolenge ezalaki ntango noa ndenge kozala ntango na biso batei bakoteya mitema se makasi sage lekuli alobi alembi yo mitema se makasi pasta ngalufara mpe alembi yo jina mokili alobi alembi yo kasa nameli baso ndenge na chef tika ozoyemba na re minere ozoyo re minere non ya bana mike minere bongo te comment tala il faut bon sala acapella capella ya monter Jésus acapella kuna tindio ya Jésus te mais Jésus ozomelemisa sur Jésus tala bino acapella Jésus ozokoka mobekala te mais sala monter Jésus ozomelemisa mais comment frère est-ce que oyembelaka oyebite nazokosouffrir nazomona pati nga chef de l'orchestre mobima nazosouffrir mais badroit na bino kaka droit badroit chef tika nga mona na biso bozela tika nakomi na kanda boye te mosala nzambe opesanga méchant bon yoka ngai talomoni donc nakomosa kutu berero oyo kutu na kanda nzete tala ndenge ni plan wana citation wana kitoko bon tala natiki yo na frère olalisa ye osala akapela nazokoya nzete tokena nazokoya sikoyo tozana ya movemba kolanda mamo président movemba kadro na biso abazoki mopesa biso bakati azokosa yo tolipile information ke yasa azuba twana sikoyo azo akosa akosala biso kaka so nde mwana taba ye na okopepe suti fai tutela nzambe Sandigo, ça va calmer tes chefs. Comment tu tournes en rep déjà? Nous gougouez vos amis, stiga, pesa moto, pesa match. Position dans position ma bien. Position mystique. Ça m'est tout répété pour la répétition. Oui, yo mystique yo. Bon Nico, on va bébé ça va plein panda. Yo penze mino ba ebike mo moriye sa nga ba ndulisto. Ma sœur to yeso sundeni. Yo na lo bien. Clip ni on mosala ki. Vous savez le clip mo donc bokangami donc comme si tout le monde dans bazopela donc c'est clip basala mo bongo. C'est biso za so bandimi biso za bandimi to bana Yesu botuyo ngato sa ndeni to la tandini. Bana Yesu balata agalo sike. Oui, qui est dans forme, moi, on nous liste. Eh, mon père, il faut que tu m'aies mon père, bien. Donc, il est dans la table, donc, bien, t'es. Ma sœur, il y a la page. Tu as un album, tu as le deuxième album, ma clip est toujours organisé à la minute. Il y a la page, il y a une compagnie, comme ça, ça a un dingue. Il y en a le bien. Il y en a le bien. Vous avez un dingue à page mondiale, à la tarte, à Jupiter mondial. Eh, vous attendez, bon, bah là, t'as. Il est dans la table, bien, t'es. Il n'a pas si. Il faut comprendre. Pour comprendre, il faut toujours porter l'ensemble aussi. Mais quel est le mot bien dans le quel est le mot bien dans le Mon poulet! L'été! Ah! Bandimi! Ma frère, on attend Moussa Kamouna. Faut me fouder.
ozomela mpe biloko oyo exemple nini tozopesa frère. Oh, yo osoloba bopwani mais oyo pesa nano oyo eza matiti nzambe asala tozokumisa ye tozosanzola ye moko asala matiti oyo tona problème. Soyons sérieux frère, na lupango pasteur soki mu pasteur amoni biloko eza malamu te mais nazosukula mongongo yo kasi koyembanga nayembaka mpo na oyo. Oh gloire ma nga biloko te nayo benga bino tokendolia yango nozokoka akapela te likolo ya eloko oyo mutu na ngai betela ya akapela salela ye frère boya tokende salela ya akapela kende tozoya bete eloko wana akapela zana meka nazelanga moko na meka Jésus écoute pesa mutu na nga boko eza ya bumba kamuna mo très fort yo pesa la susu pour de tokende ka répétition bala moko kaka yo pesa la akapela ali soko ekoti yo ngasi ekoti déjà ça va toke sala akapela sala bekemene eh bebio epai ya satan eh bebi bebio ebongo na Jésus ebongio bongio mutu na ngai tambusaka muna te asuka te togaze ndiye kovide togaze système ya galaxie 5 mutu na ngai oyo etombaka te fo kobomba yango bino ndenge ko bazosala bino oya kolia molingo ya sumba kasi tokomi baele biso kono totombe et yo to prier nzete prier frère nzete prier ça fait sa prière. Seigneur Jésus-Christ. Jésus. Ah, Jésus. Amen. Amen. Tout le monde a dit Amen. Nzambe na pamboli biloko oyo. Nzambe la pambola muto alambi biloko oyo. Pambola muto apesi mbongo ete balamba biloko oyo. Eke biloko epesa biso mai na nzoto, epesa biso makila, epesa biso force, epesa biso énergie nzambe na ngai. Pote na ngongo basusu bamoni yango te. Mais yo sali biso ngolu nzambe na ngai pote tomona biloko oyo. To pamboli yo, to kumisi kombo na yo, zwa lokumu kombo masanjo liaison epai na yo, to sambeli boyo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Oh, modèle ni nango, modèle ni nango penda baba ndimi. Eza nini frère? Mais ba yela biso, bino mo bengi biso. Bino mo zo sambela biso zo sala. Oh. Oh, bandi mo modèle ni nango. Spenzete. Toki ka bango. Toki. Na osuke. Papa. Boniko. Haïti Toubado. Keke Belise, Fabi Souci. Ma voix. Ok. Comme elle fleurit dans mon cœur. Et allez, Fali, toquez.
Là où vous prenez l'autre, et Kachaka. Et Kachaka, avait été récemment rejoint par un nouveau petit frère. Il était à l'hôtel avec sa nounou. Comment pasteur? Oui, ma camarade. Filmet. Kata makambo. Kanga ya. Kanga. Pasteur, yo nga toto la ba chaîne yo lingi ba chaîne chrétien. To se to yoka mate ya pe to yoka kango mikolo nyonso. Yo pe awa na ndako te ya babiso na chambre kuna muziki makambo nyonso kaka ya nzambe. Pe ba solution ba makambo nga nazoluka ba prière ngona kolanda ba télévision ngona mona kananga te. Tikanga na tala na ba chaîne nga nazotala. Onga na lingi ata ya musique na tala. Soki yo nzambe apesi nanu yo solution na oyo yo makambo te yanga ya azopesa kanga nalobi oyo makambo nini ngai naza komona na ndako oyo makambo nini omoni tokotala chaîne mosusu te kaka chrétien wana kutu te me bambongo ya bantu l'église eza kokoka te eza kodimine au jour les jours il faut buyibisa ngai mbongo wana ezali kusedilapide eza kopumbuka ou bien tudiabulu oyo bini kokotisa na ndako oyo eza kodimine mbongo ya bantu. Je dois faire mon rapport. Ce qu'on a tuna ngai ngane mna zimbongo kaloto vanda na yo mbongo ebonga tele no mbongo ebongo yako tuna ngai. Tuna mwana na yo. Mwana na ngaza la ka moyibi te yonde tuna mama secrétaire akuma kokota ndenga lingi. Mwana na ngaza ka moyibi te. Yo uluba mwana na yo te. Mwana yo te comment? Si solution ya makambo yo za kuluka kenzambe azuite. Éducation ya mwana sezana mutuna yo. Yo mtoza ku conduire ku encourager une éducation ya modèle ya mwadi wana te. Cherchez-moi mon argent. Na lobby papa pasteur. Yo sambela ka bato awati. Bato bayaka na ba problème ozo sambela bango ozo bimisa bango milimo mabe. Ya mwana oponi okoko bimisa te. Mwana mwasi oposo bimisa ye molimo mabe awati. Oza na vision bato bayaka tongo atokolala te butu mikonso osambela ka bango nzamba sola kisa o vision nzamba ala kisa yo vision na yibi mbongo eza mama secrétaire banda leloko matambe na ye libanda awa na kati ya salame ka kotia ba pat na ete opete nzela kota katikuna na chambre kwa ke ndukuzwa bible azwa bible si ma bible na dossier na mbongo non mama pasteur lelo mukama yo ubilisa mbongo wana mama secrétaire yanga ni asali eloko te asali eloko te yo kotelaka mama pasteur mama secrétaire olingaka mwana na yo te
mwana mobimba asala boya salite alata la page nde baninga bazota na catalogue mwa ministre na ye mwa kola na ye alati kaka mabe bilamba mwana ezala kaka mabe o papa modèle na lingi mwana na ye te mama pasteur ngai mutu na lubiango te bata mukidi balubi bilamba bibi bilamba mabila ne bilamba bibi kata minde kata tombe ne kata toloba te ngai makambo ya bino bata mukidi te bilamba bibi euti na ngai ngai nde nsoba vision nyonso sinazomona omoni yo kozomona kaka makambo ya mbongo apart mbongo son état de santé nzambe merci na ndenge olakisi ye vision ya moto ayibaki mbongo nzambe ya solo ata obumbi santé ya mwana eza susu malamu te aza na santé na ya bien aza ye moko azomela miliki azolia na ye bien aza na santé bien mwana oyo aza na mokumba ndenge aza boyo d'après la vision mokumba aza nango eza mwana oyo ozokomona ya 2 mois d'après la vision mbongo ebunga mwana alata ministre nde baninga balataka omoni mabe yo tata momoso etelaka mwana no mabe kaka mwana nga aza na zemi te soki zemi ya nani yo vision ebisaka yo zemi ya nani muzadi na bomoi lelo lobi dibele otintembi na vision kasi ya nani oyo muntu na bino oyo ya selile na évangéliste nzambe atalisi ngai ndenge baza kubima ndenge baza kubina ngai papa ofi mwana mobali wana eza mission na yo papa mobimba bobi mwana na yo ofi mwana mobali wana yoko ovandisi na kati ya ndaku ovandiselaki nini awa sera aleluya mama na ngai ayeke kosala nini awa baluki ya ngai ayeke kosala nini awa eza mission na yo okozwaye nai bino na ye bobimi bozokende akokende epai te akokende epai te enda kotika ye kuna jinga mama telema omoneki eza mission na yo mwana na ngai aza na esika akokende te na nazalaki na plan kitoko mpona mwana oyo tinda ye na allemagne epai ya atoka bana ou bien na londres epai ya maître chikoeva ou bien muku na l'état mpo babumba ye maboko ya koma mpe muntu voilà mpo omoni makambo ebebi yango wana olobi bongo ozosungasunga bato ebelebele mpo nizo kokosunga mwana o te akokende epai te akokende epai ya évangéliste oyo bokende kobina kanku mbuyimbui oyo kobinaka na bango na nzubu ya nzambe kanku mbuyimbui okobina na ye pas ici tubadiabulu na bino kotala porte d'entrée ya masumu pas ici Junior, poni kwa mama utokimisanga mbangu boye nini mais tikanga déjà na longo ya ndako na bino te okotikelanga tante oza mwana moko mabe mwana nyonso ya mwasi azaka na sekre na mama na ye ntango yo molikama ndenge wana koyebisanga mama te vraiment ya solo siko ningo okende wapi okokende te nalobi zemi yango oyo oza nango ya combien de mois mpe zemi ya nani oyaposoyeba babiteke zemi yango eza ya evance bonimo oyebaka te yo mpe longo nyonso akobenga mapasta elongo nini mwana nga lelo soki akomi boye mpo na église na bino ti ye paster alongoli évangéliste alongoli kuna na makambo na mabe aye kovandisa évangéliste na ndako tala ndenge ayobebiselanga mwana akomi na zemi na ndimaka kutu makambo église na bino toza kotunanga mapaster likambo no ezali awa toganga toseni nalingi nanga kaka ye tika ngai mare tika ngai oyebi teke adiembela sova abuka na daya nini yango boye kotianga lese siko nazotuna olingo okende wapi naoke pa evange ozoka te ozoka te no type nanga ko evange so oyeba yango te yeba yango apartir aloke ngai na evange atozalaka naa na rondo neti na telimo eyoza mwana paster longa yo pene bamakambo wana église amene lokuta longana sokokenekene maboko pema Junior!
Voilà, toquez là, toquez. Ok. Voilà, c'est le l'amour. C'est le l'amour. Où tu vas par où? C'est le. Bon, on a aussi pas mal ça, moi, je vais récupérer forme, moi, je vais faire des chaya, moi. Quand je se reposer dans le coup, tu l'as dans le bal, dans la pension, il y a des dérangements. C'est bon, on a dit Gambela, on a bagi, on a les gars, on a fait ça en mot, quoi. Ah. Quand il a moyen d'envoyer. C'est un yo c'est un Tantine, au cas où on au cas où on au lieu de rester on bénissa bon na ngai. Na yeli mbongo na ngana bisao. Na yebisi yo, na yeli mbongo na ngati ko. Ko na fina ote. Okena bisao mbongo ni. Oto mbongo ni, yo to mbongo ni. Yo to mbongo ni. O bosa ni mbongo na bina ba conteneur ma papa. Yo bosa nyam. Opo sema kala mama bimisira nga mbongo na ile kumseli ne mbongo okinebisa bimisa mbongo nga siko siko mbongo na mapapa pesa maboko na obe pena maboko ya frère na biso yo kana loba na yo ndenge nazali awa oso bimisa ba relation na ngai mbongo bato batileke pa Égypte de fer mbongo wana il faut na zongi sango oyo côté na conteneur na yo tatine bosaleli nga prière ko banda tongo tipora po na conteneur efunwama bofutisika mbongo cash ndengo boninga na ye awa soki mbongo ebimi te na baza kofina mbongo ebima yokasi mundele nde amibale boni boyi mbongo ebima moyibi bimisaka mbongo mapapa mwaso moi makasi soki batapatisaka ntina nani soki yo ya na ye lolo yebisa mwasi oyo soki aza nani soki oza nani soko zali nani na yeli mbongo na ngai ebimawa na yeli mbongo na ngai lolo nakobeta yo lolo nakobeta yo yebisa soki aza nani mobali na ngai nini mobali na ngai mobali na yo na yo lisusu bandimi papa mwasi na bino na oyo akotika mapapa soki osalaki associe ya koskroke bato boyaka na bakontenere ya lokuta na yo na mobali na ye wana popesa ngai mbongo oya mutuka voiture koke moke na soki ya ndenge nini mbongo mababa ebima mbongo ebima nayebisi bino sheri pozongole na ndako te mbongo ya musiki yo kasi bambongo nini okozongoli koyofali lolo nasilika lolo nasilika ese azokosa makambo azoloba wagenya yo moto elanga mwasi oyo ya escro moyibi zelanga nakobenga taza libaya na bino tala zelanga okuse te quoi lolo moyibi zela expliquez-nga bien lolo soki expliquez-nga bien te lolo nakobeta yo soboma yo oki expliquez-nga bien ozokanga lolo lomosi ozo batapashiki ntipwane basapato nanga nayebi so nga biloko nanga natekeka eza moyibi te bamapapa nanga contener nanga ya basapato eyaki eza dani tumba moto atindaki yango na mwasi na ye blandini base eutaki olandi nga ateka biloko nanga moyibi te estce yeli abima mapapa tangama mbongo oyebi bien azokreve banzala wala ndaku yosi mbongo obombi bimisa na mbongo lolo bimisa mbongo mbongo nazoso mobali ya mondimi mabanzo frère na biso frère mbondo mondimi mbondo ye ayaki azwi mbongo na memelaki yango paster amenani paster lolo omokanga ndo boyano chaque jour benganga na telefone safula yaka naza koboya nebetina lolo tala na mingi oloba te donc ngai nde naza sikoyo naza kotala ndako nazwa bilamba ngai nao na paster face à face soki paster explike bien te lolo okomona ngai zelanga nanoa ser omoni makambo oluki naluki boni boyeka tikela matoto napesa mpe mbongo ya bato ti non ezalaka te comment possible moi c'est moto paster oke pese mbongo apesi ozobaka na mondimi comment non
passer au monde en aïe. Ciao. Oh, mais sérieux qui va? Ni, tu vas faire un bon niveau. Oh, mais même on habite au Sénégal. Quand ça va aller au Kenya. Portez mon papa pour moi le loco toi ça va aller quand ngap. Police quand ngap simba. Mais pour dire c'est là rangai. Petit, quand mbanga na la kanda. OK, quand mbanga. Imbécile. Mais mon mino là non. OK, bah na mino hein. Yesu makasi nanga Yesu Yesu ba problem nanga ebi yango Yesu Yesu kimya nanga Yesu Yesu solution nanga Yesu Yesu papa nanga Yesu Yesu elonga nanga Yesu Yesu solution nanga Yesu Yesu ba problem nanga oyebi yango Yesu Mama ça va bien tant de gens nzelo remarqué mère na ngande Mama nga nzera nesengo na yebike yo poza nesengo nga naza nango donc yo soki ba solution na o nzambe azo résoudre mais nga zo sala te oui bien Mama problème hein na bibino okanisaka ke ngane nakoma kosamba na église ya bino motina na ngosambela ya volonté na bino te vanda na nakovanda te nalobi nakovanda na ngai te nzoka te na bino nakovanda te oki Mama lobelanga te nga mshuna otine sengo nanga vraiment na église mama nalobi hein tango bon ça fait maintenant combien de semaines toi que prière wana ça fait une semaine banda évangile akenda recyclage pas pasteur au monde a soi-disant secrétaire ne wana mwasi omona ke susu ça fait 2 jours nazo monete 2 jours ça c'est quand même oyebi ke fille wana akenda okota libala yena évangile oyebi yango yesu makambo wana nazo makambo wana wapi otui nazo makambo wana wapi tala nazo myombana makokanza teke no esprit na mino bozwanga na kenda prière te oyebi famille butabunda bamasa na ngana oyebi bango baza na Paris oyebi bango ti nefi na diane bango ne basala baconseillanga no tala kaka fo bala banini na marque ya prière mais amon ndi ezosimba te nyonso bamona evage aza danger te nga na mona ya danger te bino mo boyebi a danger mpo na bino mpo na nga te mama nanga nayebisaki yo pese elikia na yo epai ya nzambe akosala makambo minene mpo na yo eza te ke soki osambeli lelo nzambe asali mpe lelo oyebi oyo abombi mpo na yo te tala mama koloba boto oyo opesanga kanda koloba boye te boni boyeko sikoyo ekomi nini ntango tozwa na nzela omoni mere na ndenge eza te fille wana moni wana secrétaire ya évangile omoni teke bakoti bana bango mbale bakokosa bake recyclage omoni yango te epeza mbala suka mbala na liboso mpe ya suka lokola napesaki yo permission mo autorisation moko boye mpo okotaka na chambre na ngai okomomona soki ngolekisa banda leloko mpo na nga mamo baprai wana refide okina biso refide okota so na chambre na ngai voilà et puis mère pour la deuxième fois ko nasongeli bafille na nga kala okomprendre baboki bashimboki espère ozalaki nzambe na ngai vraiment kisongisongi église engezongisa su satan na ndako na ngai
Alléluia, ma secrétaire. Amen. Boni Mondi Milula. Voilà. Mondi Milula. Oui. Qui m'est allé? Kaka. Comment vous avez allé là-bas? Vita Christ. En tout cas, on est Vita Christ. Nama Bundi Christ. En tout cas, ça c'est bien ça. Pasteur, on belle Ah, frère, alléluia. Ah, ça va. Maman pasteur. Umoni ngai na bantu te pour kamata shiko pesa ozole kokewa. Nasani. Maman pasteur, alléluia. Mbon. Yoy, umoni bantu te. Pesa ngai kiti na vandi sabangu na yoka. Problème nini ba ye nango? Yona kasema kama ngala utosolo na kati ndako bosa na ngo ngana sina ebisa yo balanga na ya maka famille na yo famille na ngana baninga na yo so maka na bino ya ba église na bandimi na yo mama secrétaire azana sala musala na ye on ke banzana mo zo mkamasi Banduko, nous l'entendons. Maman secrétaire a mené les chaises. Kundima na kundima et que c'est hein? Nous les que yango kaka muju musanto atonda na katikati na bino. Baba OK. Maman, ça va quoi? Couple ça la sika moko. Surtout yoka ba on ko yoka. Yo fando an bana ba rapport spirituel. Ah. Papa Vanda. Oh, merci. Frère, bon de la mouke? Lolo, tala. Yebisa vio yo so tata na bino likamto yedi. OK. Frère. OK, le cola frère aboye kuvanda to bonde là. Mais isika museli ya Nzambe sengeli yo so quand même sika uvanda ko mulimu na yo ezala katikati na kimia. O Nzambe. Mukalera. Mufuki waje ulune bolopa. Yo muntu usaliti kolonanse. Ubumisi munyo oyo. Moyo oyo Nzambe bwana bantu malamu, bwana bantu mabe. Ozaku noke shambula pona bantu malamu, pona bantu mabe. Yo mo kuzala katikati na jisolo oyo Nzambe. Tutamitem oyo zana nkanda ukelembeshe yangu ucha jitala la paix kimya o Nzambe. Tukabili oli solo oyo. Kubanga banga wodebi. Kome alafa. Zala na biso na sukolokolo wameka. Mulimu na yoka mba jisolo oyo. Tiki no tokoyeba na kusilisa. Mudini ya Nzambe. Amen. 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 OK. Mungu na Nzambe aza kuyoka bino. Papa pasteur. Likamto yeli awa. Mobali ya mondimi mabanzo. Frère Mbondo. Abenga nga to ko ayi kuna na gambela place nga na tekaka. Ayaki na container aba mapapa. Apia nga na ke no tekela ye. Sikoyo ya siliki pombo wana ezaki pa. Lolo na so kanga mbanga na yo. Ezala ibongo te lolo. Ha? Na ko beto de fate na bino. Ha lolo, frère Ditalala. Papa, yoka. Ditalala. Papa, excusez-moi papa. Ditalala. Non papa. Kimia ko kuzala. Papa, excusez-moi na lolo. Papa, est-ce que ngai na sali mabe ndenge mwasi na ngaso sama église na bino? Papa. Mais comment? Hein? Comment papa? Ndabla sambelaka. Dala ngana biso bien, ngana sambela l'église yebana kala. Pese yebana déjà. Pese munene na monde entier. Hein? Et na tangi kuna, na koli kuna, na zipi batami kuna. Puis ba vérité. Mais là masanga ko kolangwa te sumute. Papa, mais bino ba église amiko ko ça peut avancer. Comment possible yo opesa mwasi na mbongo asala comex ça que ngai mobali na yeba comment ce qui vérité banité lelo o mona ngai Tala frère non mbutute non oyebi papa yo moko uti koloba ngwa wake yo osambelaka na église ya monene
bon église universelle oyo eyebani monde entier oyo eza na baekole ya minene eza mpe na bahôpitaux ya minene obatisama kuna okoli kuna mais estce kuna na église wana balakisa yo te ke il faut kotosa mosali na nzambe papa aza mosali ya nzambe il faut pesa ye respect wana liboso na yo okoki kodeplace langage te maman secrétaire ditalala alors ngai likambo ezali awa balobi mobali ya mondimi mabanzo ser mabanzo mais au juste c'est quoi eza nini ngai napesi mbongo usala commerce ngai naza commerçant te ebandi ndenge nini mama expliquez-moi un peu clairement uyibi ngai nazali mwambi ya nzambe bokotisa ngai na katikati ya tumakambo na bino yana ya pamba te nazalaka commerçant te alors on vous jaillisse au juste c'est quoi mondimi lolango mais loba vérité papa pasteur ye mais loba zo bate lolo na beta anda obsengani kembo eza pa pasteur siko loba bazuka na libanga bationa muno lolo l'argent moi ser lolango upesaki mbongo mpa na ngai bon eza nini yebisa biso vérité ezaka makambo mbongo kaka bon mbongo kaka après mais lobaka site lolo kana loba ezalaki pa pasteur nazoyoka omoni mokolo oyo oteyaki makambo mbongo ya mabe oyo ntango toteyaki mpo na mabonzo eza kouta na misala ya mabe eza lokola bato baza kobonzela nzambe mabonza na ntango ya kala baza kobonzela nzambe kaka nyama oyo ya sika ya mwana azala makolo nyonso mine kasi baza koya na oyo babukani makolo c'est ça sikoyo mokolo yango ntango toye kuna na église sikoyo frère mbondo atelemaki ayaki na mbongo po apesa yo siko ntango yo lobi aza na mbongo ya nyama likolo ebuka na zonga ye azongaki nango amen oh mojimu mosante ezali kosala donc c'est que nzambi alobelaki ngai ya solo amen amen continue moyeki mama akola oh l'esprit de Dieu akola pasteur donc c'est que mbongo wana oyebi ke epa na yo na bato na yo yango ozondima amen pasteur lolo nazoyebisa yo bo nazwa solution pasteur ozosanga bafanti pasteur donc mbongo eza mpa na yo na bato na yo ozokosa ndonga mondimi lolango mais mobali na yo akomi kodéborde lisusu yo opesaki mbongo na maboko ya papa pasteur est-ce que pasteur na biso azalaka commerçant loba vérité naloba kasi sikoyo ntango pasteur aboyaki mbongo wana ntango église esilaki na nsima frère mbondo atikali opesa yango epai ya sage oyo wapi epai sage lokolo mbongo wana ekomi awa te asali na mbongo nini nga mpe nazwi rapport moko te etali mbongo wana bango balobaki bakopesa epai na ngai mbongo ngai naboyi selon le saint esprit nazwaka nakabata mbongo wana yawa ekosala mosala na kati ya mosala na nzambe te non ce n'est pas vrai tala frère ditalala buyebi makambo eza na kati ya bible ya Ananias na Safira bapesaki elaka ya mosala na bango ya moko na zomi na bango na nzambe ntango te bakauki bakufwi na meso ya bantu na kati ya nzako ya nzambe sikoyo bosepa ya mwambi wa nzambe sikoyo natia mabolongo na ngai na se na kubondela esalama ndenge esalamaki na kati na bible na ntango ya Ananias na Safira amen
nzambe nzambe oyo sika mbongo wana ezali nzambe na ngai tushe muntu wana akwinga shimakuta bendi izunge iyawa te yo moko devie nzila wana po isala musala moko te kumudimu ya nzambe na sika ya makambo nyonso kutala kwa na nzambe o supamakila na yo jinga na muntu oyo akamati wana ikumela ngai te mudina dia nzambe o yesu o karemberembe baraka kabaro nyusu zarika kababara barata buraki nduka babareki goraka tako aidoro achichu o yesu sage reculé. Que Dieu te bénisse. Frère Naïbi le côté. Ok? On a besoin de ça là encore. Et ça va vanti au ribo sala awa. Yo, nazo edisa yo. Yo kanga mala moi, nazo ediso. Dona mona makololo na ndakute. Soki na moni yo. Na buko makololo na vie na yo. Pe bato bazo na ndakuna. Bayaka te. Donc tikala awa akomi to sambela wa mondimi oza mute soki Yerusalem soki Yerusalem tikala awa soki na moni ololo na ebite okomona oh mwambi wanza mondimi lolamo loba vérité banga nzambe poso ekanda nzambe ekiteli yo ekozala mabe mpona yo kaya lobi vérité topesaki yango passage lokuli nga nayebi nange eloko te paster limbisa ngai paster nayebi nange eloko te limbisanga paster toyokelanga mbawa bino bokumi kusakana mama ngai nalingi namona basage nyonso moko na moko awa et réunion extraordinaire tukusala yango awa tuyiba shika mbongo wana ikeyi amen papa so yoka ngayo naza kusiparpare nakeya aéroport ake kuzila mettre à page mécanicien de Londres bango po akotindela ngai bible moko ya kitoko na ndeko oyo nani Shalom salon de coiffure Shalom 2000 atindeli nga bible moko ya kitoko ya word ekoya na mettre à page oyoki ngai kaji yo nakubondela nzambe ape nishabi Bonjour les enfants. Bonjour. Papa Zali. Azali Azali ulala. Ah, yebisa ye. Lobane papa MK. Ah. Azoya. Merci. Nani zoluka ngai? Oh. Oh. Sali. Oui, papa. Bon. Ça va, ça va. Nza kulala kaka. Ah. Ndenge. Ça va kaka. Ndenge wana papa. Nzala. Yena disolo na ngai. Nzala. Zila na zwila yokiti. Zila na zwila yokiti ko? Ça va. Ah, mon message. Nini? Ah. Kaka ndena utukoyebisa yo awati. Vraiment nzala. Kasi tata, bikamu yanzala isejibana nango kisasa mbimbi. Ikoma yimbi nationale. Ngwana na yeba na yo osunga ngai. Kasi talaka toza bandimi Bible lobiki tosungana. Wana komo tana yo. Ono salisa ngai quand même. Papa.
Mondimi. Pourquoi il tango ngogi makambo isi baluka. Madame nanga bimaka 6h ya tongo. Wana ngonga mupeza kubeta. Ake kuteka. Kuzunga ndako 20h 19h. Bana ndi mutu basala kamusala. Ngai nazere loko mokoti. Makambo baluka nango. Biso batata musala ka kulana na ndako. To Mondimi. Donc le ko ozui yango pesi epa ya epa mwasi. Nazwa nini? Nazwa nini? Mondimi nza kumponda. Mutu neti ngengile nakangila muntima ve. Vraiment. Je suis bon ntima vraiment ça dit ça mon. Mawa mingi. Mawa. Nazele loko mokoti. Nazele loko mokoti Mondimi. C'est vrai pensa nazele loko mokoti. Vous en êtes loko vraiment du ça la maboy vraiment boy. Mama na bana mutatinda ki. Mama na bana mutatindi yangu. Suku dingi wana. Zila wo tika kolia. Tala. Loko eza boy Def sanga kana ko defisa. Mukolo na kuzwa mbongo nazungise liyo. Tala papa. Na kuzwa ko defisa. Uza kumona ngai yawo. Nazana mwana kasi na ngai kombo na yebidi wa ngongo. Asana no mikiri kuna. Na Masaki Richard Fienga. Wana penza mwana na ngai ya mutima. Me tisi koyo nazaraki kuzila. Zila bazilisa ngai tisi koyo. Eloko ti papa na sakuna te pona bana. Uza uyo bangai. Muza mutema mabe. Et puis uza mutema makasi vraiment. Po mutu lokola yo kupimela ngai te. Yo si ozui vraiment ozopimela ngai ya solo. Nazolela nzala boy na misu na ya solo. Papa. Kela. Namoni lokola oye kutiola ngakutiola to ndiki nini? Oye kutiola ngai? Oh, basa na ndiki mwana te? Nisa kulo bano yuko, nisa ndiko kuti. Ni uza kusala ndiko na pwani. Kwani ni mbam ndiko wana? Oh. Kama ya tiki ndiki pe kumkumerdeko, tala si fois ça ici on ça hier. Mondimi nza kumfonda. Pardon. Kufue mave. Soki na ye awa likambo ezali boye. Pasteur. Auti kotindela nga maloba na ndako. Mais vraiment banda. Na bandi kusambela na église. Nanu nazwa maloba ya boye te. C'est pour la toute première fois. Ya kanda. Il paraît kati na biso basage. Tozwi mbongo tokongoli na bandimi. Na yebite. Soki ya mabonze, soki ya dime. Ufale mbongo wana ekome pa ya pasteur. Bongo balobi kezapa na biso basage. Ngape na mitali bo nazana eloko moko te. Ngabe tango susu ikoko zala pa ya Mondimi nza kumpoka. Tina moni naza ko yakawa naza ko senga ka boy. Eza likambo ya osilika te. Likambo yango wana? Yango wana. Donc ya siliki makasi. C'est quoi on a comprendre. Vraiment. Mais papa, likambo ya mbongo en tout cas pona ngai. Na yibi likambo moko te. Na simba ka mbongo ya batu te. Na yibi te. Ya solo. Bon. Pourquoi yo lobi pe ozuité? Donc on se justifier parce que ça a besoin de biso. La ta chemise to kende. Oui. Il faut to kende. Tu quand la ta chemise. Oui. Papa. Bon. Sikoyo likambo yo ozuité. Ngape na zuité. Nani yango penza kokozwa mbongo? Namoni lokola feza na nani oyo? Ngondo biola. Dans le sage le kuliko? Ngondo biola. Il faut ça là yé. Yé kaka mutazu yango. Si yé mutazaka na lokoso en tout et pour tout. Bon, siko likambo moko na dinga na loba yango oyo. Awa ya bien English. Yé pe ngondo biola azawana. Batindila ki déjà message qu'on a docteur okuta na kuna papa pasteur. Batindili yé. Ikuye mandelelo. Toke rapide. Mangunia. Soki mbeba na bizo ye. Ni sana nakenda ndako nzambe. Nakeko samba. Banduko lelo ezala alléluia ezala le sambo ezate. Tozana réunion extraordinaire.
ndenge nayebisaki na mama secrétaire lelo bino bokoyebisa ngai ndenge oza bino misato awa d'après bainformation ngai nazwi balobi mbongo wana oyo eutaki na misala ya bien te bino basage bantu nozwi nodie sikoyo baya kotombokela ngai na muntu oyo saint esprit aza kati na ye te bademona baza komata baza kokita lokola mouvement ya piston mbongo wana euti na mabonzi bukana mako na misala ya bien te. Qui a pris cet argent, qui a utilisé ce mbongo, vous avez fait quoi? Non, mbongo, dites-moi, vous là, vous trois. Pour la deuxième fois, j'ai dit pourquoi? Ce que vous avez dit, je vais prier tout de suite. Pourquoi on a ma caméra na Safir? Oui, ça je ne sais pas. Ah, voilà. Papa pasteur. Ah. Eza makambo ya tsoni. Makambo eza makambo ya tsoni. Muntu lukola ngai. Oh. Kamuntu kwa mako. Kivendi. Nakukuti kusimba ngote. Nakumisa te pa ina yo. Ngai te. Si ce n'est pas toi, c'est qui? Tu n'as pas mususu wana. Oui, ça j'ai maka. Mumuke na kuleva ndevi. Na meso ya nzambe, na meso ya Biblia yange kitangaka. Nzambe. Na ebilika momoko te. Na suki boy. On continue. Papa. Obagati. Ah, te maman secrétaire tika, na moni atomboli liboko. Bon, ngai namoni likambo naloba te mpo namoni nasala likambo te eloko nini mpe tokoluka to mitungisama yo ozali na molimo mosantu eyebisa yo te edetermine nani azwi soki kondima ya solo eyali lokola tofandi awa elakisa biso. Mama secrétaire sikoyo okuyibisa ndenge molimo elubaki na ndenge bapreve eyaki sikoyo nakokoluba amen. Amen. Ali yibisa. Papa sage loko. Makambo tokende boye to baluka boye eza te. Tozokende tout droit na likambo ndenge ezali. Biso toyambaki awa tozalaki ngai na papa pasteur. Toyambi membre Lolango. Mondimi Lolango. Mondimi Lolango azokota na vitesse. Ale mukete mobali na ye pe ayekolanda na vitesse po biso toyebi mobali na ye te. Bala liboso to mona pe mobali. To moni kaka mobali abandi kotomboka a ridiculiser pasteur. Soi-disant pasteur a comme commerçant. Mwambi wanzam. Ridiculiser. Et pesa ki biso passe na kasi. Très grave. Oh, bango bazalaki na makambo na bango ya mbongo ya mobali ya mondimi mabanzo. Do mondimi mbondo azwaka mbongo moko ba bukaka soki nini soki container ya ba mapapa. Bongo mbongo wana ale bayaka po babonza ngo na ndako nzambe. Oh Jésus. Na tango wana pe Saint Esprit ekotaki pa pasteur aboyi mbongo nyonso eutaki na misala ya mabe ekoki kobonzama na kati ya ndako nzambe te. Gloire à Dieu. Bongo mondimi Lolango alobi mbongo wana tango pasteur aboyaki yango na église ale mondimi mbondo azwaki mbongo wana na kobima akutani na sage lokuni akamati mbongo wana apesi ye sage lokuli andimiki azoya kopesa yango epai ya pasteur mbongo ekomi te kasi menace ya kohumilie pasteur eye kokoma nde na maboko ya pasteur mpe na kati ya ndako ya pasteur. Bulandi tulandi omoni likambo oyo eglise ezali kokufa mama pasteur alingi yo te mpo olingi toujours komona te yo nde moto koremplace mama pasteur ozali komona makambo eglise ezali kobeba bapesaki mbongo yo omonoki molimo moto elobi to moto alobi okondimela moto to okondimela molimo malheur à celui qui à l'homme qui se confie à l'homme donc nandimi yango te okoyeba yango tout à l'heure. Mais papa basalaka ndenge wana ya solo mpenza mbongo mpenza ya solo likambo ya mbongo okomisa pa ya pasteur te awa te wana ata tosambilaka jamais il faut toujours décision. Il faut pemba. Mais papa sage yo oza kowanga nao yebaka makako ata abombani mokila elakisaka kaka
Nkila usolo. Ya moi ici yebani. Isa malamu tu. Oh non, écoutez. Bon nalingi natuna. Donc bino ba dipo oyo na kati ya sagesse église oyo. Bozé contre pour na veste. Musambu si biso basage. Po bino banda bo bandi na balenyo awana no bolati veste te. Ngambo na ze ko kumba po na lati veste. Écoutez, wana nyonso tozo yo kisa makambo pam. En dehors ya makambo ya mbongo. Izala yo. Izala évangéliste. Ba rapport ileki mingi wana évangéliste. Uke kubina kanku mbui n'église. Nanya tindi bino mabine ya bato mukidi. Nubine yango na zubwanza. Voilà. Puis uke kama tambongo ya euti na misala mabe ikumia wate. Papa, la Bible va de l'amour hein, à l'exclusion, la punition. Amen. À dater de maintenant, yo, évangéliste, vous êtes révoqué. Voilà. Amen. Voilà. Nalingi natuna pasteur. Yo boyi misala mabe to mbongo wana ezaki mabe. Soko misala wana ezaki mabe ngai moto nasalaki te. Mais mbongo anga ezaki na likambo te nakoki koboya mbongo te mpona kosalisa moto ata na adui bavantage oyo twaka. Papa, uyebi makambo ya nanasi na safira tozoswana te tozobunda te ndebo edi umba oyo ibandaki munene ezakokende na kukufa songi papa oyo eza droit na yo te eza droit te mulimu musanto abuyi ezungisa moto wana na mbongo na ye tutuna ye tusala kiri dame yiba eza ya nini oyo ye kubonzela nzambe iuna donc orevoke ngai oui directement na yo na évangéliste sagesse nyonso na sa na église na yo orevoke ngai Dieu va te récompenser nayebaki lokola na jesele badipo mibale yo na ye mpe bozali na complicité alors ngai moko suka tala makambo na ye kokumba yo mpe lokola ozali na sagesse mozali na accompagnateur te jwa ye mama pasteur lokola otindi babengana te mwana pasteur malamu na ye oyebi sekele. Frère, que Dieu te bénisse. Dieu a maudit le peuple. Oui, vous savez. Wumbuka kenda. Sambu sibiso, sambu sibiso. Kobo yangai me, nzamba kobo yangai te. Na kisagesse wana. Oyoka kana soni te papa. Bon. Aïe. Mbuma ya mabe faut toujours kusala que une mwana kati ya mbuma malamu. Alléluia. Amen. Alors il faut ce que tous d'y arranger. Na ndenge ya kuluka ba donateur mususu po to luka ya renforcer l'église nzula mutazana moto ayebani net ngai so total bindiri bato basa bakeit il faut quand même tous bato mususu bakota so total bien arc triomphe nani ntoto nani yuko mon diminani Claude Ntoto. Ah, voilà. Bon, quand même, ça nécessaire na kata ngomba. Il faut vous commer là. Oui. Bon, ngai na yebi nani fumulutunu de tegis. Ah. Vous avez rappelé nga ba tebile. Yewa na fumulutunu de tegis. Yana kalendi konda ko. Kafuti kala. Ah. Ngai na kanisa ki musuna yi François Mkonai. Na ingambe sayo asoba. Oh, ya tindi laki biso ampli. Ah bon, ce qu'il faut synthétiser. Oh, c'est ça. Azali na bomoye, lelo de bilibela. Azali na bomoye, lelo de bilibela. Azali na bomoye, lelo de bilibela. Bilibela. Bilibela.
Mondimi poso. Kwa nini ngobwe maminga na mona mondimi? C'est à poso. On dit que les mots bakei, hein, les mots sont bakei, bazon la facette. Est-ce que vous est bien? Facette. Est-ce que tu sais qu'on facette ou on fois 10 et ça combien? Ah, on a habité mais c'est une principaux, mais bien que vous tout ce que même on dit. Hein, c'est à poso. Ah. Ça bon wani hein? Tu n'as comme ngando. Ce n'est pas c'est pour boiter, hein mon dit. Boiter, il faut que tu ma beaucoup mais la cigarette est malade monsieur. Biso to yebi déjà za dia, moi c'est Evanja, hein? Moi on dit la blague comment il y a. Zéro la zoette. Hein? Hein? Non, zéro c'est faux. Bon ben on va venir. Ah merde, tika ngai hein? Yo ekela nga mon mieux vanja. Yo, on est kotolanga. Yo kotolanga yi. Ni ya kotalo na kilo kwa ni c'est à poso. Ah merde, tika nga na beta eko. On doit nga bonje. Yo ekela nga suite point. Non, que non. La fille est que esprit na nga mabe. On doit comprendre. Tala ko simba ngai te, ko simba. Na lobi tika nga mona solo la na ye. Maman na tobanga c'est à poso. Vanda, ngaza mama na. Bandisa wana ndeko to bandisa wana. Nasi aolata kiti wana. Aolata ngoba ngobuka na nzoto na. Yep sana, problem ni nini? Mama ngandi na za boye ngala ni c'est à poso mingi. C'est à poso yebi. Niko ta c'est à poso pour yebi déjà que moi ta maman secrétaire Evanja. De na yebo ta pour yebi ya za fiancé ya évangéliste. Siko yo ngai ni kolele daki bani omona ngana tete na tonight. Nalobi hein. Yo ndo linga ko miti. Mais siko hein? Ko miti na ko ndo wekela. Kimia na Yesu za la c'est à poso. Liboma na yo. Mama. Dans le côté assez à poso pour na kenaki côté la Evanja. Kuna ipa pasteur place à côté recyclage kuna. Na kenaki kuna na komi kutute. Nakuta na ma pasteur na mon la pasteur junior na nzela bango mibale de bazo ya pene de mbangu kutu ma pasteur azola na mwana naye Evanja atie mon la pasteur zemi atie mon la pasteur zemi mama nga sikoyo na tuni bongo Evanja za pe ba bengani Evanja kutu pe ba bengani na sage lokuli babengani sage lokuli babengani pe Evanja bien na minute de tolo baboye junior aze pe Evanja makamde ezoleka bo ezoleka bo mama yango moni nga na yekoluka mondimi poso nayekoluka mondimi poso mama ye moko amona atanga ayaka kuna na bureau nga nalingaka se ya poso mingi tanga kuna na bureau mona nga soki aye pa Evanja nga nabimi na nga natiki bango baye bazosolola nayembaka epe bien mfili aussi aposa kokanisela mabenga na problème na ye te zange mwana ya pasteur akomi mwasi ya Evanja. Ah merde, nasoka makambo eza interesse kuna. Mais kasi ndenge osala nosoloka kaka. Merci à poste. Bosiko ye nyama na za wapi? Ye Evanja na explique na no. Kasi Evanja za ndako ne baza kuna na mwana pasteur. Siko moni, oza koluka obundisa ye. Siko yo wana okitisi mongongo te. Mère na minute de l'esprit na eza déjà beba. C'est baby déjà. C'est pour ça que linga ko mingi, linga ko mingi donc ko za makanisa mabe pona ngai te. C'est pour ça. Mon dit. Donc yo mon ngai. Excusez-moi, moi comprendre Il faut pas m'excuser trop, maintenant considérer il faut comprendre. Mais aux hommes on a rêvé. Mais moi na wana ya pasta. Comment on est là? Junior, petit wana, on a les tokomi donc qui tombe Jésus. On a rêvé na couloir na ngai, na effacer. Na effacer. Bête pena c'est pour ça. Bête on a so oui, ça bête pena. On dit que Floride Mayo à Londres elle ngai. Mama on s'en mêler za kaka boy za la kaka. Na Nimesco Floride. Ya box, ya box. Na na on tient en
mama nakeye me bolongola makanisi boza nango nga na kofrape ye yo moto opesaka conseil Papa sage. nalobi nazela lisusu pour moto moko te na kati eglize mpo lokola bato nyonso bakomi contre ngai yo oyebi makambo oyo ngenda zwi na kati eglize oyo papa ngai nayoyebisa mpe bamessage mpe ya ngai na kati eglize wana mpe eglize wana nde nazali wana mpe yanga mpe nazomona clair te po tosali kutu banzembo tala kutu bato baprodigaki banzembo na biso banzembo ereni epekami mokili mobimba nazwi eta droit na nga te sikoyo mpe oyo tosala tour oyo droit mpe naomona mpe kaka clair te yango wana sikoyo mpenza na ye oyebisa yo nga mpe namoni kaka na groupe wana mpe yana kozala susu te na église wana donc yo mpe barevoke yo lokola ngai moyen te lokola évangile c'est-à-dire banzembo bino bosalaki etamboli bapesi yo na bino mpe droit eza te donc bakozelisanga kaka kozelisanga kaka kozelisa na bato bafinansaki mpo na albumu wana bango oyo nyonso to bango oyo nge nalobaki nini tala nasali komona oko c'est-à-dire oyo maison monene te oyo de colone ya alemane kaba oyo ya alemane oyo de misitia de londres bango bato batekaka soko basi balobi te eloko wana bateki bongo bakopimela bino oyo na bino mapamboli oyo mpe na bango moko oyo nini oyo bato basalisi te oyo bato basalisi baede biso na album wana etekaki mokili mobimba mpo na bango kaka bino bato boyembi bobomi nzoto eloko te ngai mpe naza na ide ya kosoutenir yo mpo tosala ngoma ya biso mosusu bon nakoki kondima mpo namoni awa oyo bato nyonso bazali kosalisa biso na église alors lokola yo ozali na contact na bango yo kobungisa te ngai nazali kokende awa epai na mondimi mondo mpo nayebisa ye makambo onge nayoki aye na makambo bafaranga na ye ezali na nini elukeli nga makambo sikoyo na église ozali koyoka peti bon vie nga mpe naza na ideko ya koyebisa oke omoni banzembo wana tosalaki wana esali basuccès wana eza kaka mpo na jésus te nga nayebi mpe ya bandako ya bien oyo tokota mpo bango leye baosala enregistrement ngai nakota bandako na ndenge na ngai mpo nazosoutenir ka album wana ntango esali basuccès nakomomona kanai na kanai ya kosala na te yango lokola yo mpe oza na ide ke tosala biso nyonso tu ezala kote moko ifo nalakisa bamaison wana mpa bandako wana mona succès tokosala kuti yoleka kuti ya l'église na bango donc malgré bazali koyemba sesi mais succès ezali kouta na sesi te ezali kouta ya solo mpenza te bandako wana bango baza koyeba te me ngai nakosala ngo na ndenge na ngai mpona bandako yango na mokili naye nango ntina nzela nzambe bango bazoyeba te yango nayebisa bango vérité ke na longwe lokola yo mpe oza kaka mpe akote toza kote moko ngai nayebi bamaison wana ntango tokosala tokoleka bango kuti mosika mai bandimi wana nyonso baza kuna bakolanda biso kaka bon yo petit koyebisa lisusu moto te oyoki bon lokola bango babebisi tokozala mpe bongo partage tokabola molimo oyo ya bango na oyo ya ngai merci beaucoup merci papa sage bon tikala malamu nzambe mpe apambola yo apambola mpe yo papa sage tala simba papier na yo merci papa sage merci Sage. Ozali kopesa ngai yo moto ozali contre ngai ozali kopesa ngai salutation mwasi no azali wapi
nalobi mwasi na yo ayali wapi mpo liboso naloba na ndenge yo obebisi ngai obebisi makambo na ngai mwasi na yo aya nayebisa ye ete ntango yo opesaki ngai ozalaki na ye ete ozalaki na mondimi mosusu ya mwasi tobebisa obeko obebisa libela aza te mwasi no aza te yo oyebi te faranga na yo oyaki nango ekoma epai na paster ezeye faranga mabe oyebi te ezeye faranga mabe nayebi papa sali pourkui kopropage yango paster ayebi makambo oyo ndenge nini ngai na propage takoya kopesa nge kanda te pa okotia pa fanga nayo ya mabe epui nakende yango na ndako elimu embala moko nayebi esika ete ete fanga mabe okoya kotante ngai yo oyebi makambo ngai nazwi na eglise bayebisaki ngai je suis au courant ozeye courant makambo onge nazwi kona fanga na yo te mais papa ça zo comme ça nous zo ndenge wana nga naki informé ke barevoke yo na évangéliste tono mais nayebi te ozwi nanga kanda problème nga nayebi te nayebisi mpe paster te évangile azwi oyo yaye makambo mpo na ndenge ye azali kosasasasa me ngai yanga likolo na fanga na yo yango nameli ngambo yango na ndenge nayebisa mwasi na yo mpo na kozoka lisusu na eglise te likolo na yo epuis lezoka mosango esa mwasanga mpwani nga napesaki yo mpo na sagesse na yo epuis komikoma mwasanga mpwani esanga mpasi mipasa nyolisa ngai ye évangile alongwe te évangile alongwe mayaki pa évangiliste alongwe mayaki pa na ngai tosolaki na ye nde atinaki pa na yo alobi na yo nini papa sa loba nano évangile alobi nini alobi boyo ye akoneta so makona kaka église wana te ke azoluka yo aza na posa na yo yo na ngai tosangana tokenda seli tosala mpe oyo ya biso évangile moto alobi boye papa sa oyo nakana mpo ya nini oyoka ayoko odebisaki nde na ndenge paster alobaki alors nakomi na bali ebele yo oyebi mwana oyo mosusu abetaka mbunda wana oyo église abeta mbunda makasi wana oui oyo abetaka mbunda ayebisi ngai ye mpe azali denombre balongoli ye mpo nini banzembo bango basalaki na église bateki banzembo na poto sango ekei te oyo mwana oyo nane Herman Kaba oyo atekaka banzembo kuna na Herman atindisi yango alobi badroit ya bamusicien chrétien paster alei yamsita business obe yango yango wana mwana ye ayibi liste oyo ya bato bakoki koyede biso soko tosala lingomba na biso ya kosambela bango bakosoutenir biso c'est-à-dire bapartenir bakoki na poto bakosoutenir biso ngai nalobaki na yo ngai na sagesse na ngai lokola ye atiki ngai amipesi epai na badipo wana olanda te epuis ensuite nabosa koyebisa yo évangéliste ayebisi ngai ke likambo ya ser etaba wana yo kuta bosani yango atiki yango asengela mpe ete tozala na ye abi aza susu kuna te abi yo oza papa na ye aresultaka yo oza sage lokuta mayele atiki yango soko ye atiki etabe nde mpe natiki ménage c'est-à-dire etabe atia susu motema na ete asala retour te po wana toyokani bo yo oyebisa évangile tokutana na série bingasa évangile tokutana na série kuna tokutana na série tobanda makambo oyo ya biso ntango tokosofe ye akoyoka nayebi sagesse na yo ntango yo kozala na ozokoteya ozotia maboko tout ça mais nzambe akosala mais yo koyebisa mpe lisusu likambo oyo ya faranga wana te ezalaki faranga mabe elingwe nango ete nango ezongi biloko ya satan eumelaka te nga nakokoyesa mutu mpe te nakoyesa mpe paster te naese bwani bon tokutana na série yebisa évangile kebe malamu papa sage nzambe alalaka te Alléluia. Amen. Bana na nzambe alléluia. Amen. Tozali na esengo mingi lokola tobandi ministère na biso ya sika po ete tolongwe na bipai touti po nzambe nde alingiki ezala bongo alléluia. Amen. Esengo mingi lokola tosili koyoka na papa na biso sage na mondimi na biso mbondo na ser na biso etabe ezali esengo te esengo tobeteli nzambe maboko. Bandimi tozala na kolema te po ete nzambe akosala alleluya nzambe akosala po bible eza koloba na biso na Matthieu 7:7 ete oyo akobeta monoko na ndako bakosala nini alleluya me toyebi na ngolu ya nzambe esika oyo ekokoma ntina suka alleluya alleluya ezali esengo mpo nzambe nde moto adelivre biso na esika touti alleluya mpo nzambe nde moto apesaka
totelema mpo tokumisa nzambe na biso. Peta maboko. Peta. Awe na bibele yawe sangoma.